nde na lobi penya ki nga na lingi penya nga sala mutu na kata bato kopi nini nasali te na mokili oyo na voyager na ki baba kongo na somba bakwanga na zo teka na Kisasa na zo salisa même bakale so mama tongela ngai na ke teka na province papa ezo simba te na moni kopi sina ko sala te ya ona biki non fo na ya pa na yo papa tika o penya ke soki mutai boso na ngabo na mona penya ndina azo na atalise makamu papa isika ukomya wizai ipa ya papa Sandu nganga oyo simbi mukirio imbimba ya RDC papa Sandu na yo kaki basango na yo na ye papa isa petit problème oyo za kuluka na mama oyo pona Circe prophète loko ma prophète papa papa ke prophète pende sango kende yo so mutaye pende boso na kana ko mwana cha makambu na nyoso bana bikoko na bango nazo mona yangwana papa isa petit problème ngai oyo ngana kupesa yo kubanga te ipi ngai isaka na bikira iberite iloku oyo ngana kupesa yo conseil na nga po oyo ngai simba leluke babenga yo prophète na mukiri oyo mbimba iloku na kutinda yo na Kristo na yo bana ya babasi oyo babarabara basi oyo babala oyo uza na charge ya bana kubima na bango apo kumona ke pouvoir na yo oyo za kuluka isika kumata papa basi mabala ndire basi babala basi oyo babala wazana ndako mabala oyo basa oyo wazana ndako libara te papa faites attention kanchi bakoko sino zolinga basi ya mabala mais que réputation na ngeko beba ikubeba te wani zanga muneza kutindi yo tana papa ndengu koti ya solution yo imonani ça va papa na signon voilà na signon po na papa na kembi na vie nazo nyoka maboye ngasoki la zairoise ikokete la zairoise ikoke soka tindenga quelque chose te na vivaraté papa salelanga o sala po na kubanga te yo kendi ngai ndenge na saliawa na kutikara kulamba biloko oyo itangu kuja na kupesa yo ouais bakoko na kebo do so na sali makamno so déjà normal kubanga iloko mokute bakubanga yo prophète mukiri oyo mubimba et puis bato bakuya pana yo so kutosi beko ngana kupesa yo papa okudiri kumeke kubakala ya bakala batatu mwana mutu kaluta fali jijinga kubangi lokute papa nguya papa Sandu borna bande ko bozola de mission nazo sabino ngai naza prophète konda prophète moi solo prophète alokuta te ezate ba prophète msinde bazoela bino o ngai ku tsama mtuma kolo so makolikolo mutuna sete ngaza penda tic tac donc oye penda liboso nango senti que non mutu azapenda mutu ya nzambe elongo nazo sabino bato bazola da même na poto même wapi même na Angola olibo da Milandu landa émission oyo panza yango po boye bakeno wi prophète ya solo kiti nga azana kata Congo nazo kenna lingi na bando voyager bamboka mususu na voyager bamboka mususu oya ko rater ma boko na nga to mapamboli na ngai yebaka zali muta okufa donc nzambe penta ya kiti singa mokilo pona bino ya ona ebisino bobenga nga na numéro oyo bobate na se ya télévision bobenga ngo bobenga papa lobini kuna bobenga so bobengi yango bokomona penta résultat malamu yalo de appel ekota mama bobenga no moko allô oui ngai prophète Konda prophète de la nation ouais mikolo bakopa esimbate oza posa mbongo ba oza wapi na minso oza ndako na bino bon oza liboso TV n'est-ce pas bon kende na minso rande na bo kende ka na sa TV na bino ko sa liboko na sa TV oza $200
na lobi ke siko yo kaka kende ka siko tombola TV ozotala wana tombola na sa TV ozwa $200 po naza pena na bonzambe kat nanga prophète TikTok voilà kende tala on siko ouais tombola bogangi ya olobi nini ozwi yango ouais pona laksa bino ke naza soko lingo benga na numéro oyo na laksa yo église nanga pa ezali. Voilà, zo yango lié yango kobanga te nzambe mutapesi yango. Ya ona zo landa bandeko nanga moni ndeko abengi alobi ke yana posa mbongo. Yango na biki akende boso TV na bango atombola TV, atomboli TV azu $200. Est-ce que oza kokamwa te? Eza lo kanzambe te. Ba pele zo kota belé. Oui allo. Wa obenga nani? Wa nani pardon? Patrick Nguzani, obenga na pays nini? Ouais, obenga na Suisse. Bon, olobini papa, Patrick Nguzani na Suisse. Ouais, alors olobini. Ba faire esimbate. Bon, na ebisa besoin mai. Na minute na zo ba besoin kopa mai. Zo kopa mai. Bon, ozaka tanda ku n'est-ce pas? Besoin mai wana tsal boko no likola mai. Voilà, aujourd'hui, ça va. Bon, na bonde li ponango. Nzambe li mai wana obatel boko kolonango. Nzambe sala miracle. Partout que ne koluka musala misale simbaka. Amen. Zo yango pakola na longi pe ndambo ekotika tona cantine sokola ngona soir. Poto malgré douche zali mais soko tango na cantine sokola ma cantine lelo. Voilà, merci. Bande konanga émission ezamula pa malgré toke na suka tango yango yo prophète konda bo benganga bozo résultat naza prophète mora black ité à TikTok ya au moins nzambe pena zo sala kati nanga oui allo ouais maman lobini Claudine Silou voilà Claudine Silou benga wapi na Londres. Oh, Claudine Silou na Londres. Olobini mama. Mobile na yo. Bozo kanate. Voilà, kobanga te libale go simba. Yo mikitisaka nzamba kotombola yo. Na pokwa na zero azavola la sambela nzambe pende a solo aosa miracle pona yo. Merci beaucoup. Na kanti to susi émission na biso bande konanga bobenga kaka numéro netikali o enregistrer na yambi ete po ba pele ko ta trouba message pe ezoko ta na tangi yango te mbala sima na koleka su na émission oyo boyo kapenda prophète Konda banyo batunyo so landa biso même na États-Unis aya tokomi na suka uyalo mam nani Bijou la crèche. Ndeko ya hérité mvuki. Ouais, lobi nini papa. C'est bon. Benganga après mission pour na suki déjà bon mi TV égal ya R soki na 6 émission benganga to sola bien. Ouais, merci beaucoup. Bande ko na pesi binombo ta trop et pas bolanda biso na pesi mbote pa ya mama na biso Geneviève Amani papa Edo Amani na pesi mbote pa na États-Unis kuna pa ya Jetu Kambele Jetu Kambele code salara bien na pesi mbote na bino nyonso balandi ngai bobenga prophète Konda boza solution. Ciao. Elle dit qu'il tout comme mon est ça mi sam. N'a pas na ma casse. Maman. Sika no. Ba sentiment na ngote prophète ana te. Aza nzambe ya. Ba ku fimis ba moni. Ba na mona ngote. Ya na kamwe. Elle keni ngai. Ba ku fima to ba yoki. Maman. Ba ku fima ba so sik. Bakoka batelemi mama mikotele ndenge nini yango mto baza pena prophète Konda aza nzambe nese ko aza nzambe te yango moninga po naza sous esika okende te
na tika na aka libe prophète konda po aminga ko zo sa me pa na ye tika na yebite na yebite swinga ye yo ko te swinga ko na tikala pour la piste te nga prophète pour na panza pena na sangu na bato bien la fait na bien la fait ya non bien de na za bato kala mingi te pourquoi on rappelle on ça bien na ko tana pourquoi fona pibie ba ko pibie ya mo no so bona prophète konda ba mila ka zo sala na ko na boye ko na meta na meka ma pasi keto na Suisse na ko yebisa ye na ko pesi vile numéro prophète konda pa benga ye rappelle ngai nga ma copine ngai Cornélie na Arger abisi ngai misamu naza baproblème oyo osongolo pakala bi mikolo kutu naza na vakasi na moske nga bi ya makopi na nga talaka yo abi na bino oyebisa ye makoma prophète konda opesa to limero moka ngai prophète konda olelisa boye neni bamine bango wana opesaka balimero akobengaka ayisinga misamu ndo mona camarade na yo Cornélie naza baproblème moko Cornélie liye mayala abengaka toujours wana oui abenganga wana abi na ngai naza baproblème ozotumisa ngai yawo naza na kimia te ote nga mpe napesa lumière nga mpe na réseau fona benga camarade nanga pichu makadi na Paris aza baproblème moko ezolekele mutu donc nga mpe fona pesa kadi yanga lembi na ngai yo nayo kotika yo boske saike na ngai tokutana biso na ndako te nga nakutana na ndako ozaka boye pwani nakutana na ndako lobi atokende ebeye na lamba ngoloko tokutana ndako toleti makambo namoni kuna mposa olia otesili ngai nabengaka Cornélie nazobelangakota na tata crédit na rappele yo na Cornélie na yo makasi nana vacance na mosquée nana vacance mais naobenga ye sava bameya te mapamboli nga nakie na ngai yo okomina koti na nga te Ah, c'est Msam. Pasteur prophète. Ah, nayambia na kombo ya Yesu. Merci prophète. Tokangi miso tosambe. Nzambe merci ndenge otindi misamu tosula na ye, tati ngai prophète de la nation. Omo kili mo bimba bayebi. Abiso bazo critiquer nga, abiso bazo finga nga me yo otanga loboko esila ki deja. Nzambe asengi bongo. Amen. C'est un homme ça. Oui, que nous avons raisonné, nous avons kola ndeko nanga la Zaïroise ikoke na Hollande. Ya solo donc kokana penza. Ba kokana prophète. Ba kokana. Mais nous avons un message mo ki to prophète na Seigneur elekaki en tout cas dans nous avons sengo pe nazo kumisa nzambe na yo oya salelinga na mwana nanga. Lors ba prière tozalaki nango le mwana nga pina abiki yoko moni ki nabite na kotika te fona koma pas prophète na ebise ke là ba prière wa sala ki na ba de le fond c'est les cas na séminaire ma classe vraiment lors mwana nga suis kimia pina et kimia même ma copine nga yi Clarisse valisé na Brésil même temps na ebise ke message abina ma misamu ya solo nga bi mwana za ya kobika lo a sepeli makasi ACP makasa bien tout cas vraiment pena zamba zwa lokumu mama omoni ba prophète bazali mais ngai nazali prophète moko oyo nzambe omoni eloka ndem soke telemi mutawakitanga azali te ozomona donc nazali prophète moko oyo mokili sango zokende nazo sala ba prière même mutazana Londres ndete bienvenue et bio British bakomo bengele lonze tambila na les prières non prophète yozaka nzambe ngabi na nzambe tabi no zaka nzambe prophète oza nzambe ngapi na ndima kapina ba prophète te mais ndimi même nande on a yebi so camarade na ma copine na Clarisse valisé na Brésil habité prophète na sika za makasi asa pena ya nguya vana no papa oza nzambe ya solo oza nzambe amen misam est-ce que Obala. Prophète, non, c'est le balade. Vous avez un balade. Non, c'est le balade. Bon, vous avez un prophète, vous avez un mot, vous avez célibataire. Il y a pas de prophète, vous vendez des amis. Des ça non ma bête sur value qu'on a mené au CP là, où il y a vendre. Merci, attaque ça, nous avons. Ouais. Tout ça.
Au moins que Yesu tanga otambola na ba yeko na yo oka ke mwasi moko asimbaka elamba neka apamba. On a bien. Hein? Makile éthique comment ko bima. Oyebi yango. Beaucoup vanda pembele na mozo banga mo. Tandis que prophète yangoya. Hein? On a pas dit que prophète. Mais misam longo na wayebisa yo nzamba amoni tsanga lelo. Ndongo yo vanda nzamba ko moni tsanga vraiment ba faire na yo ezo marcheter. Na biso na kosi. Cause eza mobali na yo. Nazo yebisa yo vérité. Fin du mois oyo. Le loso oyo kipa na ngate na fin du mois oyo il faut kufa. Abi sala projet et puis il faut bakaza ndoki. Azandoki munene mobali na yo. Franchement, mais pour na yo za protéger, il faut za pembe na ngai. Il faut za la mwasi na ngai. Mais on va dans mobali na yo, bo za ndako moko, mais so comme mwasi na nga, on va la protéger, moya solo mabeza. En fait, ngana mwasi libala. Siku na kuza mwasi na ndenge nini? Na lobi bien. Déjà libala na ndako libala na mobali na nga. Na mwana. Moza na ndako libala na yo. Mais mobali wana ngo salo mabe. Yo linga salo mabe otika mukuru. Na on napika sala mabe. Sikolo, ngai prophète de la nation. Ozondi mangate. Prophète ndimote pour parce qu'on a dit que kufa no fait du mois, o limo o kufa na yo. Ya mwana yebisi yo te, il faut comme moi sinanga. Ça va? Prophète ça va, c'est quoi? Non, comprendre na ote naza obi ngaza ndaka de chambre. Hein? Naza na moi cité. Comprendre na ote so ça va, obi que ça va. Te bande to sala, no mobali wana bobo ya na te mais to ye bande to wana ko vivre. Parce que on a des prophètes na nzimi na yoki. Ça va. Siko yo ne faut protéger nga. Batu baye baté. Batu awoye baté, batu awoye baté mo. Qu'est-ce qu'on a kuna chambre? Hein? Qu'est-ce na chambre na moi? Qu'est-ce qu'on a na chambre na zo? Obanga te, oza pas prophète. Mais ma téléphone on a ba ça qui nous a ko indice za la terre. Prophète na kende. Kende na chambre qui kota. Ah, moi si prophète Konda. Hein? Kobanga te mo so ça qui na yo po papa ya ba ya pa mo ba mo na ça qui na kota na chambre. Ah, la vie. Ah, petit nana. Viens parler. Très bien, prophète. Ah, yo chaque fois on benga na téléphone. Allez, prophète nazoya, prophète Konda nazoya. Oya kate mais le ça na moni yo ye problème ça. Prophète, yo ebinga petit na yo. Musali na kati ya etonga na yo. So moni na yebo iseke problème ezali. Tindenga na yaka na église prophète, yo moko ebinga petit na okumpanda. Ni na vivre. Ouais, na yebi. Donc pour ça nga penza au prophète nga elikawa. Isaki ngai il faut na linga ser lady. Ah, kumpanda. Oye baté ser lady ana za mo salibal. Prophète, nga na yebi bien ser lady azana ndaba libala. Mais na wanzela na yo po yo za papa o zo ti epso liloba. Biso nyonso yo kelaka yo. Soki yo lobi po na ser lady, afongwa manae. Ah, petit nana. Oyebi ki on a un problème mais tant que prophète de la nation, problème est ça. Ta ma ramené sur le bosso. Mais dis mes amis. Papa mama makambona grave hein. Makambo mi papa ezakuti yo lobati. Poso na bengi kaka grand frère na nga bienvenue kunteng. Na Paris, motema ya mama Afrika. Momwe koyambala moko prophète. Ya solo. Mais oyebi ki nga zaki na vie ote, lelo tala vie na komi nango likola badimi. Papa. Na ngona linga ki yo okende osa formation et pas ya désiré. Désiré Libandi. Désiré Libandi. On a dit bien. Moi cinéma béa. La tendresse. Na linga ko osa formation on ma pasteur amunene mais yo linga moi si ota mwasi na ndako okende ne. Ti nga funa chana mwasi na ndako. Ba problème ate ngana osala ko pwana. Mais lo ngana ebisa yo ko salir comme prophète na comme on a prophète té. Ti na salir té. Tinga na yeboy na yebi yo papa na nga très bien. Donc libala oyo nga na kosala malgré ça na ko ya libala papa nga na ko se décevoir yote tata moi sanga tanti Germain à Paris na mobali na ye tonton Chapi bazo déranger nga age poussa nyozo balate siko na bina za papa na nga ya jeune ya molimo ouais papa molimo mais ngai na boité na osala nyonso mais là on a yebisa yo ceux qui moi soit na comme na ndako na yo
Il faut nous, hein. Pas moi que non, je vais aller aussi la bonne zambé. Papa. C'est bon. Il y a quelque chose. Oui, t'as la papa, il faut moi quelque chose, ça. Tes papa n'a pas de na Tigo Cash. Ah, problème, ça va? Nazo ya tina zo ana maman apio omela. Papa prophète Ekonda, l'homme de onction. Frère, moi je ramené sur le soleil na pressé. Pour pasteur, un rendez-vous na pasteur Nicolas Chimanga aux États-Unis, photo ça lady. Au moins malgré le bâtiment na ngoza anda balibala na yo. Vous avez na bana na yo. Nzamba tali saki biso ke mbali wana za mbali la vie na yo te. Mbali la vie na yo ezali penza binyo so déjà to soulaki. Hein? Na ye kotika yo epa ya mobali oyo nzambe alakisaki ngai. Ezali frère na biso kumpana. Hein? Kumpana. En tout cas, moi si oyo ngai na kolakisa yo ezali koyokisa nga soni te. Nakanisi moyena oloba susu ebele eza te. Yo napesi yo parole oyebisa mwasi na yo. Mwasi mpe ifo oyebisa mobali na mpo nga napambola libala mpo nzambe alobi ke esika mibale misato bazali ye mpe azawa. Merci papa, nayoki makambo nyonso oyo olobi na nga. Mpe nga nazwi mwasi. Toujours tozaka na maboko na opo yo nde mutu ozokamba biso. Nasepeli makasi. Nakaisaki yango ezalaki ndoto sikoyo nde na minute oyo nga kumpana na moni en réalité. Donc nakomi marié. Donc papa oza décide. Oyo sali. Donc nzambe oyo mpenza yo osambelaka aza nzambe solo. Aza nzambe akufa te. Loko esali boye. Papa nayebi te esengo na toni nango. Nazo ko manifestant ngoti. Ouais. Merci ndongo lobi. Ngai penza na koyebisa même Sandra Molokai. Police de la SAP. Na koyebisa yeke donc makamyo sona yaki esimbi. La petite parole pas ya maman lady oyebisa mobali na yo. Po boko vandaka ti boko nuna. Boyo tsanzambe sonite. Amen papa. Oyo ezali nzoto. Mais molimo mketinde ke bozala boye. Hein? Amen. Mobali wana bosana ye na vie na yo. Loba oyo mobali na koyoka po ngapela yo ka témoin. Merci papa. Oyo lobi etanke mosali na nzambe mpona yoka yo. Yo nde mutu nzambe alobela mingi. Libala pe place nzaki nazali na kimia te papa. Kimia ata muke. Lokwa bandeko nanga timba makia na Paris. Asepelaka kuna libala na ata muke te. Ozwi ndeko na ngai Chic Lutumba na France asepelaka na libala wana te. Lelo yo soki mobali na akupanda tyenga kimia to fanda na biso bien papa. Lokola ayebi loba nzambe. Donc na monike kimia de Jésus. On a rebana bino lisusu bijou la crèche aux États-Unis. À ça la paix émission moko malamu kombo nango sunganga yi. Hein? Les caraming na Facebook to na WhatsApp botala on a 21h chaque 21h na dimanche 21h dimanche chaque dimanche na 21h bolanda ngo et puis so bozolanda ngo vanda kabino mibale eza na mate ya malamu siko to telema pona pambola mama yo leka pona pambola libala na bino comme libala bosembo tala omoni bokenda ka pipi wana eza nango ba complémentaire mais libala penza eza kati na bonzambe oyo no nazosala oyo nazosala ngona bonzambe naza prophète ya solo hein no boye ba miracle nazosala ya koloba te mokino no bazondima benisi kia la banda bota te bangwana bakomo bota kuna na France eza sengote papa naza un message moko fallait kutina na bengo na ebisa maman Marie Claude maman na Cédric na kati ya Paris alobi que Cédric azoya il faut aussi aller ba prière eza na tanya na tanya na tanya lusobe na kati ya
Pasteur Blaise nakozela azolela nakozela bazoya fo ozela bango nazo bazobengisa nga même na États-Unis ba nayebi nini nakosala Papa excusez ngai mpona ndeko na nga timba makiadi timba makiadi donc problème akobota petite sœur na nga labi na Luanda donc bachana epa tekaka babilamba donc marché vraiment kobanga te na kosala nyonso opesa maboko donc tosala boye yo mbaye voilà nzambe na pamboli libala oyo evanda seko na seko mwasi atala libanda te mobali mpe atala libanda te na kombo na yo Jésus Christ okufaki mpona masumu na biso na moni susu eloko na koloba te nyonso nasengaki epai na yo na butu okokisi yango pambola libala oyo na kombo na yo Jesus amen awa na nga na pamboli bino moto mokilaka bola bino te amen papa na libala ezalaka mwasi omikitisa liboso ya mobali na yo ozomona donc libala mobimbaka yango wana ndeko no moko te olobake okoti soki libala ndenge nini yeyo ya kafuraki adi non okoti mpenza libala kati na bonzambe amen papa bon botikaka malamu merci papa les fils kata transport pesa papa bongo comme ça merci beaucoup prophète Ekunda merci ok malamu boyokisa nga soni te papa dimanche kaka ti bakalite oyo nga mpenza kompanda na lingaki yango bolobaka bongo lobilobi ekomi onganisite mama omoni nga nde nazwi yo boye nayebi te mwasi nini oyo nga mpenza nakotambola mpo nga nona deja mokie siko natambola sona motu mwa mokie omoni teke ezokorone te nazwi siko qualité la fille ya catalogue mama ledi prophète Ekunda aza mpenza ya nzambe aza ya nzambe mpona ndima ete miracle oyo asa oyo nga na omona o miracle mpo lelo yo ofandaka na kati ya ndako na tobengana ata tokangi ndako kende ngo naza te ata kangi ndako kende lelo kutu nazozela ata 22h ata 23h oya kofongola nga ndako tosenga biloko na nga mpona prophète Ekunda nakufa esimba te nga nalingi mobali oyo kopekisa nga donc yo otambwisi bomoi bato okende kokonseye ngai boni na bolingo nga napesi na prophète Ekunda ata otosandeni papa yaka kaka napoka nga tosila nakende allo nalobi na yo nalobi nozonga kofongola nga ntango nga nazobiloko na nga nakende nazakima te nakoyoka yo te mpona prophète Ekunda nomala ngalo toboyana nandimi na ngai mafu epi komosi na yo nakotikala obo Ekunda jamais na vie na nga mobimba wanine etikali kaka bongo alongo na kuna ozokanga na telefone okozala motu papa bamotono oyo esila te ezala kaka okanga okoboni te poza bien mpona nanga bien yesu apesanga kimia na motema mama nga problème eza awa eza nini oyebiki na ocomprendre te azela nango kasi omwa te mokolo ndaka kangi ndako mpona nini nakende église nakende te nakende prophétie nakende te donc nasangisa boye nini prophétie oyo ndeni église nini azoboyo estce baboya moto asambe bon tala oyebi yo oza makopine bombela kosolo te okoma yanga okomprendre moi na momo nde naza boye ata bauti bapoto bauti bangola baye na moma oyo Ekunda nde aza na temps prophète mamina otunanga natuni Ekunda ngo nde nani de prophète Ekunda ayebani RDC mobimbo otunanga prophète Ekunda ngo nani tina leo fifaka nimorosa baprophète azaka so prophète natakoma mobali nanga motema nga naotala mikolopa na ye na yo olobi te aza prophète akoma mobali na yo entretemps enfant
Yaya, Bible yebisa biso mbeto ya libala eza sacré. Eza mpona bato mibale. 1 plus égale 1. Yo koma na oloba na yo. Ngana katisaki soki problème ya boye osambelaka pamba oloba mpe bien akoma mobali. Eboni, Yaya, il faut otalaka babi celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Moi ça zaka bonheur à mobali. Le fait qu'on ko dérouter, on ko Yaya, oza ko siye mbeto ya libala. Zelana, siko na mobali, omonde eza bo akaninda. Munya kaninda. Yoka te, yoka. Bona nini ayoka lokwa na okende église yoka ko kanganda ngape na ebisi ke nesika ke azwaka ne ba devoir okanganda kuboye abibisela nga biloko na nga na ke non na sio na ba prophète ya vie sika yaya Bible yebisa biso na Matthieu 24 lo ba biso ke ba faux prophète ba kozala ba koloba makambo solo ba kolobela biso makambo ozomona keze ya solo mais Bible lobela biso makambo na déjà komama ekokokisama tolinga te bango bazoloba na bango esi ezala déjà komama bongo toyeba tolanda bango te totelema bisiko biso tozali ikenga pe na telemi déjà Bible lo banya so ele bongo na prophétie wana ba miracle ba guérison eleka mais le moko eleka te sur la parole de Dieu bonyo ebanga boite oyebanga boite mais tant omoni nga tondolo na fandi na ote yo il faut comprendre il faut comment yo za ba sulu camarade na to comment plus que camarade na comment ndeko na problème na yo ezerna pasi na yo ezerna soki le lozo ka pasi ngape na ozana pasi na ozana sema le fait de ça la bongo mobile na zo kanté merci omoni ngape pour nous a kimia fona koma kana ndaka prophète koma kuna za yaya ozana kimia eza malédiction amali sali nzambe ngolo basala nzambe basala nzambe bana double option na bango bazaka nango akokia sali mabe ana esika na okosema nzambe pardon Bible yo la so résister au diable mais la devant impudicité ba kima ya faki okima amsala nzambe ya kivero yo alingaki yo loko koka kosala okima o edo sunga o talisa yo kendaki pona kosambela emoni o femme mariée so zaki no femme mariée na ngana ko femme mariée lobi nini ko elobi nini ma copine yo ni mabelo ta wana non te yo kama oloba na yo kama na oloba no na camarade yo to banti lelo te to kolinga no ti bana mike ti baba malu ba ya papi malwana ba ke États-Unis batiki biso mbale ba jipe pa na États-Unis batiki biso mbale so ba yoki makambo ya bongo bani eboni bande ko na mwasi na olinga pasi na ote na olinga sengo na opona ndako na lia na lala na zanga mobali na pesanga afutelanga ba classe mobali o lelo ozolo ba kena olinga to pour faire de condamner quand c'est ce qui a ce qui courage en dubana yo est-ce que ça ka le 7 personnes on église là pour faire ce qu'on a dit na yaya o ce qui audacité na courage wana ya ko suyer mbet ya libala on na ba devant prophète wana yaya malédiction je te dis vrai au fond de la porte non ceux qui na ba luba timba makambo komola niwe komo yaya n'attend de la fête mais ça biso n'attend de la fête ba ko bimebele bakoloba ke na salelaka même ye moko yeso oloba bakoloba ke na salelaka na prophétisaka na sangolaka na bikisaka mais suka nango yeso oloba na yebi bino te race de vipere akokela ozotia lokolo bongo eza lokwa batielo nzela mibale yo moko kopona poko ozopona nzela mabe na place opona nzela malamu yebi kombe baoluka libala nga na bali te mais yo nzambe asali o grâce obali oza na ndako ya libala pourquoi pas na place oluka mabe ozala bonheur ya mobali no ndenge bibi eloba celui qui trouve une femme trouve le bonheur ozosala nofungole lisala porte misala mobali mobeba makambo mobeba bana bakokufa mobaliza baproblème boyeba motu na makolo te lokwa nano eza tard te mikitisa le pardon c'est une puissance qui libère. Une femme soumise bâtit sa maison. Il y a secret à ndako za mwasi. Ya mobali te. Non, secret ndako ya mwasi. Ya te. Et bon, oyebinga na ndeko sa. Mikitisa. Zela se mobali na ye. Senga ye. Mikitisa. Olela, ostubela, o confesser a mobali na ko limbisa. Alinga ko mingi so ka seli ko azaki mutako ba ko bimisa biloni. Le fait akangi ko ko alingi. Alinga to ke na mabe. Ya makambe ko ninga mokilo ebi semence nyo prophète na ntika oyebite makambo ya za nango oyebite ala bakombo ya Yesu oui to boite kombo ya Yesu ba Yesu bazebele ba die bazebele tous adorant quand des biolo ba vous adorer c'est que vous ne connaissez pas oui tous opunga parce que toi na ignorance moni ka mutelo nga na prophète olandi ok machine na conseil ba kwa c'est là ce qui mobali na ye senga pardon mikitisa komi kitisa ezaka nango eza nango kokomona to azoba non nzamba lingaka ba orgueil te il résiste aux orgueils il fait grâce aux humbles mi kitisa ye mo nzambe akotombola yo senga pardon reconnaître que sala mobali mabe osala ki nzambe mabe yaka na makonese na
akolimbisa yo bosala nzela baprofete wana tika bafaux prophète wana bakomi mingi bakoma obota lokwa mayebo eloko asala eza te nakomi prophète eloko asala eza te nakomi pasteur eloko asala eza te nakomi évangéliste nikitisa